africaine d'aviation ezana esengo ya koyebisa bino bofongwami ya babiro na ye pour na Kinshasa. Bokoki komona biso na commune ya Gombe, na boulevard du 30 juin na direction commerciale na biso, na avenue Équateur, immeuble Itimiri pene ya Planète J na Gombe, na galerie marchand ya Pullman Hotel, Grand Hotel ya Kinshasa pene ya Trium, na Matonge toza na avenue Kasavubu na commune ya Kalamu, to na route poids lourd na Bia mosika te na pont Matete na direction générale na biso. Pour na koyeba mingi bobenga biso na 082 000 26 00 to na 082 000 26 01 to bo visiter site web na biso na www.cacongo.com. Très heureuse pour se présenter les sous devant la poste téléviseur la bino pour présenter info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote pe bon week-end na bino bisika nyos tout besoin mais sans plus tarder to fongoli yango pour la côté na bino ndenge vice premier ministre pe ministre ya intérieur moi la mboka Gilbert Kakonde ya fongola ki milulu ya conférence pour la paix et la réconciliation ya ba communauté lulu pe kuba ya Kasai na Kasai central héritier mapinde bidomi pendelonga. Aza toujours na terrain, Aza kolembate l'infatigable ministre provincial et intérieur, sécurité et justice, affaires coutumières, Mwana Mboka Sam Leka Sampi, Azalaki mikolo eleki na partie est ya ville province ya Kinshasa, précisément na marché à liberté na commune ya Masina, wapepa kene kosolola na ba responsable ya marché oyo et sengeli koyeba que depuis Sam Leka Sampi l'infatigable, azwa bokonzi na ye akoma ministre intérieur atikala nanu kokoma kuna te boezalaki pona mbala liboso kosala visite oyo question ya kotala nyonso oyo eza koleka kuna na marché ya liberté pe ba projet oyo bazana yango surtout pona bolamu ya bateki nyonso oyo batekaka na marché ya liberté. Na miko info lingala boyoka moko ministre provincial et intérieur Mwana Mboka Sam Leka Sampi. Lingaki d'abord nakutana na ba responsable ya marché pona yeba ndenge nini baza ko gérer marché na bango. Nazui ba problème ebele na réunion ba lobelinga makambo ebele baza pena ba projet ebele na kanisi na ba jour à venir ba projet ba yutuko yebisanga ba ko appliquer yango et vous allez toujours pour l'intérêt de la population. Mais ba soulever un problème moko ou étali salubrité, ba poser un sous problème ou étali insécurité. Mais pour la insécurité ba lobby baza appuyé par la police, na ba service sécurité msous. Yango ntezo pesa ke mikolo yo makambo ya mabeza ko sala na marché ezali sous mingi te. Esengeli koyeba que visite oyo ezalaki penza kitoko pona bakambi ya marché ya liberté po basepelaki makasi en tout cas komona numéro 1 ya sécurité ya ville province ya Kinshasa ye moko konyata mabele ya marché liberté awa na Tchangu en tout cas ezalaki coup de pouce pona bango pe babandi ke mikolo ezali koya makambo ebele ya malamu ekosalema. En tout cas ezalaka nde boye Mwana Mboka ministre provincial intérieur Sam Leka Sampi oyo bazobenga l'infatigable mosala eza kitoko. Namaso mususu bosimba ke président ya conseil national de suivi Joseph Olengankoya yambaki vendredi 9 octobre na bureau na ya mosala ba délégation ya ndenge na ndenge ba détail elongo na héritier mapinde mpe domi pende longwa. Azali kolala pongite, ezali président Joseph Olengankoy Mukunji, président ya conseil national ya suivi ya accord Sensana Mokuse, ba délégation ya ndenge na ndenge bazali kokomela ye tango nyonso pona koyena ba préoccupation na bango. Boye coordination ba étudiant ba yaki wana ba betaki masolo elongo na ye pona makambo etali ba défi quotidien na bango. Balobelaki likambo ya ISTA ou ba étudiant bazali kosenga ba ouverture ya homme. Balobelaki pe likambo etali université Simon Kimbangu oyo nzele ya bongolo ezali ya kobeba makasi ezali ko empêcher bango kotanga na ndenge ya malamu. Pona bango Joseph Olengankoy ayokaki makambo oyo batalisaki ye pamba te balobelaki pe likambo etali actualité ya mboka oyo ezali kosenga tango nyonso masolo ebeta makelongo na ba étudiant pona ko éviter ba malentendu ya ndenge na ndenge eyeba na kosalema. Ye moko presque maniala oyo azali président ya étudiant apesaki ba précision. Oyaki ko solliciter président Olengankoy alobela ba étudiant ya université wana po ete bazali ba citoyen congolais pe po ete ezali likambo ezolobama actuellement eza na situation ya minembwe oyo ezo mema
ba divergence na kati ya milieu universitaire. Na sima ezalaki bongo union ba église du réveil réformée au Congo na bokambami ya évêque Alphonse Loese Watu bango pe bayaki kotalisa nungu oyo ezali kobenda na pe na église de réveil et pa wapi bazali kosenga implication ya sensa bongo na sima pona kosukisa Joseph Olengankoi ayambaki coordinateur ba agent à l'état oyo bazali non payé bango pe bayaki na ba doléance na bango pona kosenga na sensa a s'impliquer na makambo na bango afin que bango le club fonctionnaire ya l'état bazali kosala mosala bazwa kalifuti na bango chaque fin du mois. Premier citoyen ya province ya Congo central Atuma Tubwana Kuluki ya azalaki pene ya première dame Denise Nyakero Tshisekedi na descente na ye kuna na territoire ya Ntela hérité mapindemi apesi pas précision. Ezalaki na ngonga ya 17h ndi première dame Denise Nyakero Tshisekedi akomaki na nsingini na territoire ya Mayombe na province ya Congo central. Sur place asinclinaki na mausolée ya fait président Joseph Kasavubu oyo azalaki premier président ya République démocratique du Congo. Avant aleka na centre de santé de référence ya Mimwanza oyo apesaki bakisi pe babiloko ya ndenge na ndenge. Après wana batu ebele bayaki pona koyamba ye asalaki bongo na nzela ya route nationale numéro 16 135 km mobimba kolongwa na boma kino na territoire ya Tchela kuna na nsingini alekaki na bureau administratif ya territoire ya Tchela epai wapi batu ebele bazalaki wana pona koyoka message na ye na présence ya gouverneur ya province ya Congo central Atuma Tubwana Nkuluki. Natala ndenge bozovanda na memela papa mokonzi nayekonga moko te nayena mwana bino gouverneur atu na territoire ya Tchela kuna première dame Denise Nyakero Tshisekedi azalaki soumise na cérémonie moko coutumière ya makasi selon tradition Congo et pa ya ba chef coutumier ya ndenge na ndenge na sima ya cérémonie coutumière oyo azongaki lisusu na mausolée ya fait président Joseph Kasavubu pona ko déposer ba gerbe de fleurs bosimba ke depuis le 29 juin et le kaka des chefs de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a élevaka Joseph Kasavubu na rang ya héros national. Dans la ville province ya Kinshasa pour la hôtel Sabino Ndenge vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Neron Mbungu Adelgenaki Mikolo Eleki Elongo na ba pasteur ya ville ya Kinshasa ezalaki question ya kobondela pona ekolo héritier mapindemi la dilandu bazalaki kuna na compte ya info lingala. Lokola Mokristo Malamu, honorable Nerombungu, vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa, asangisaki basali na nzambe ya ville ya Kinshasa na flat na ye ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete. Ezalaki bongo dîner de prière epai wapi basanganaki pona kobondela nzambe apambo la République démocratique du Congo. Ba profitaki na occasion pona kosambela pona numéro 1 ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzambe asungaye apesa ye maele pe bwanya na mission monene oyo apesi ye basambelaki pona premier ministre basambelaki pona gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka dîner de prière oyo elekaki na ndenge ya malamu ndenge quelques pasteurs bapesi ba précision tokende liboso kaka nzambe kati na biso trône na ye bokonzi na ye eumela kati na biso etango ko umela kati na biso tokomona makambo na biso nzo kende liboso donc nzambe asunga biso asunga son excellence et biso nyonso oyo tolingi vraiment komona bikamwa ya nzambe ezali kaka kobatela nkembo ya nzambe kati na bomoi na biso so oyo tokozala yango comme richesse euti epa nzambe mais soki to se confier epai ya moto oyo apesaki biso richesse wana te nyonso tozala yango tobando tourner en rond. Nyonso wana ezali kotalisa ke vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa honorable Nerombungu azalaka wana pona kotika makambo nyonso maboko ya nzambe dîner de prière oyo eza na signification moko ya makasi pona ville ya Kinshasa PRDC Mobimba. Fondation Mapone ya sénateur Augustin Matata Ponyo Mapone bazwaki visite ya ambassadeur suédois na RDC Henrique oyo azalaki en séjour na province ya Maniema Karine Mbebinda Miguel Bustoto Fabrice Lundopi. Ambassadeur
ya Suède na RDC Henrique Rasbrown azalaki en séjour na province ya Maniema na ville ya Kindu kuna akutanaki pe asololaki na sénateur Matata Ponyo Mapon esengeli koyeba ke masolo na bango etournaki mingi autour ya inauguration ya centre de santé ya Mikonde boyeba pe bosimba ke bokutani oyo esalemaki après que Matata Ponyo Mapon l'incarnation de l'intelligence, la race de génie, a réussi qui mobange na plaidoyer pour na botongami ya centre de santé Oyo. Boye président ya fondation Mapon, Augustin Matata Ponyo Mapon, a faire visiter qui ba hôte na ye ba différents ouvrages ya fondation. Nyoso e bandaki na centre de santé Lumbulumbu. Kuna diplomate suédois, azwaki explication ya médecin directeur. Si Malango, Henrique Rasbrom na délégation na ye ba visitaki ba bâtiment ya complexe scolaire Mapon pe basukisaki na université Mapon na amphithéâtre pe na laboratoire asukisaki kosigner livre d'or liboso ya recteur ya université pe afelicitaki makasi sens patriotique ya président ya fondation Mapon pe atalisaki ke désormais agence suédoise ya coopération internationale et kobanda kosala na fondation Mapon pona ko appuyer ba initiative na bango nyonso ya délégation ya peuple congolais. Je pense que ça a été très intéressant. La bandi qui est penza très intéressant pour tous ceux qui occasion, fait plaisir, honneur, il y a la tour à l'université, il y a bâtiment OEP, il y a centre hospitalier, P école. Zalaki penza motuya pour na biso pour totala ndenge nini nzoko collaborer pour na kotombola misala oza kosala maawa. Bosimba que pe avant ambassadeur suédois a inauguré na Kindu commune à Lunguli centre de santé oyo etongami na fondation Mapon sous financement ya gouvernement suédois via agence na bango ya coopération internationale. Et ça prévu pour le 12 octobre rentrée des classes kozala très mouvementée ce qui totalement malamu ba différents problèmes oyo et ça jusque là soulevé bisika na bisika ndenge héritier mapindemi apesi pas détail. Ezali bongo confirmé pour le lundi 12 octobre ezali koya rentrée scolaire et kozala mouvementé na étendu nyonso ya République démocratique du Congo soki totali malamu ndenge ministère ya EPST a confirmé yango kasi na ngambu ba revendication ezali kokola se kokola kuna na ngambu ya enseignant ba nouvelle unité bazali kaka kozela lifuti na bango pambate l'état a précisé que 58 000 nouvelle unité bango ba kozala prise en charge à partir du mois d'octobre oyo nyonso wana bazali kozela na ngambo mosusu cardinal Fridolin Ambongo abwaki pe makambo na ye pona kotalisa ke ba enseignant nyonso ya école primaire conventionnée catholique oyo bazali ba catholique pratiquante bango ba kotangisa na école na bango te pona année scolaire 2020-2021 nyonso wana e provoqué ba réaction ya ndenge na ndenge batu ebele ba telemeli point de vue oyo pona koloba ke mboka na biso ezali mboka moko laïque ba décision ya cardinal ezali malamu te nyonso wana observateur averti bazali kotala e koki pe ko provoquer ba tension na veille ya rentrée na ngambo mosusu bosimba ke ba parents bazali kokota ba wenze ya ndenge na ndenge pona koluka ndenge nini kopesa bana na bango ba fourniture scolaire ya ndenge na ndenge oyo ko permettre bango kozonga déjà à partir ya le 12 octobre ezali koya donc semaine wana e kozala semaine moko très mouvementée pona oyo etali rentrée scolaire to sengi na ba responsable ya EPST bazwa ba disposition nyonso na ndenge ya malamu pona rentrée scolaire oyo ezala réussite. Papa, mama, plus question ya kokende kotengisa mwana na yo na mikili ya poto parce que oreva yango pe mingi tunangai nini école ya mikili ya poto esi elibino awa na Kinshasa école chrétienne Les Rochers cadre agréable pour la formation de base ya bana na bino école chrétienne Les Rochers bazali na 3 sections crèche Kobana na bana ya 9 mois qui nous 2 ans, cycle maternel de 3 ans à 5 ans, puis cycle primaire ou ezali éducation de base de 6 ans à 13 ans. Bana awa baza kotanga lokola kaka na mikili ya poto na basal nombre ezali très limité
pas plus de 20 élèves na salle. Mwana nyonso azali na ordinateur na ye liboso yomoko tala. Tala, ba salle ezana ba caméra de surveillance pour na ko sécuriser bana. Kolia ya bana na moment récréation ezali assuré awa. Lokola école chrétienne Les Rochers bazali na système ya éducation internationale yango ba enseignant ebele baza kouta mikili ya poto pona kotangisa awa ba cours ya informatique pratique na théorie ezali ya ofele. Bibliothèque pe ezali o ezali affilié na bibliothèque ya Institut français. Chaque année bana bazana ba bourse tala bazalaka kutu na ba voyage culturel na bango pour na ko faire visiter bana ba activité ya ndenge na ndenge neti parascolaire et salamaka awa oyo na ba école mususu et salamaka te bazali musika te na 10e rue industrielle na commune ya Limete numéro 22C to benga bango na ba numéro oyo ozana yo mobimba. Merci Fondation Les Rochers na offre au PC ba para Kinshasa bana batana ba condition ya malonga inscription ezanango ya ofele, je dis bien ya ofele. Ah, école chrétienne Les Rochers cadre idéal pour la bana base formation ya malonga kidini. École chrétienne Le Rocher eza école moko o ezopesa formation ya haute qualité. Toujours accompagné vision en chef de l'État. Frère Nabiso eza à la portée de tout le monde. École chrétienne Les Rochers ezali la filière francophone. Compagnie africaine d'aviation Flex et spécialiste ya Congo profond à tel sibino ba différentes agences naye wapi epa ibokoki kosomba ba billet na ba destination nyonso Michael Bosco Soton Mwadi. Fly CAA, compagnie africaine d'aviation, a même libino zamba ya ba destination. Oyo bokoki ko voyager na étendu mobimba ya RDC, Bozana Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Kalemi, Bukavu, Beni, Bunya pe Kisangani. Pona bino nyonso bolingi ko voyager na ba destination oyo, CAA apesi bino possibilité wana à travers Wenze ya ba fréquence pour bo voyager na tranquillité. Bakisa ba condition de voyage hors du commun. Loko la Lubumbashi 5 fois mokoka na semaine, Goma 4 fois na semaine, Mbujimai 5 fois na semaine, Pembandaka 2 fois par semaine. L'éducation Bosimba qui est na Institut facultaire de développement IFAD dans mon cours c'est bango babanda qui déjà ba inscription pour la année académique 2020-2021 Stéphane Kandé Michael Bossi. Et bandi inscription année académique 2020-2021 na Institut facultaire de développement IFAD na mokuse eye diplômé d'état osilisa déjà tout outil kosilisa humanité tala esika ya kotanga pona formation ya qualité à impact réel yango yo pona yo lingaka okoma gestionnaire ya projet de développement. Seule adresse pona yango yo IFAD yoka awa bokokuta 4 départements mokoka loko la science et technique de développement na kati nango bokozwa gestion de l'environnement et assainissement bakisa organisation sociale nyonso kobanda graduate na licence ya mibale département de sciences informatiques bokokuta na kati analyse et programmation na graduat kasi conception des systèmes d'information bakisa réseau informatique eza kaka pona licence ya misatu bokokuta département de santé publique awa bokozwa sciences infirmières santé publique bakisa gestion et administration des services de santé et silité bokokuta lisusu département des sciences de l'information et des communications des organisations awa bokozwa journalisme avec mo brangue na studio ya mo kwake na pointe pona ba pratique ya ndenge nyonso bokozwa pe lisusu communication des organisations yoka na IFAD institution ya mpifo aorganisaka chaque année ba visite guidée na ba site ya minene ya République démocratique du Congo nyonso pona ko concilier théorie na pratique oyo bana bazwaka boyeba pe bosimba ke na IFAD soki osilisi formation na yo yeba ke okobima na clé na maboko veut dire
okozala non seulement capable ya kosala misala nyonso, kasi okozala capable ya créer entreprise na yo moko. Elinga ye na IFAD ba condition ya kotangela eza kitoko kobanda na ba auditoire oyo elenda na ndenge kosakana te ti na salle de conférence esika baséminaire esalemaka. IFAD eza na baprofession super expérimenté. Na IFAD bokokuta de vacation ya journée ya soir. Bosimbaka IFAD eza lié na archidiocèse ya Kinshasa. Bozela lisusu te kobanda kaka sikoyo bolekaka deja vite fait na baservice ya IFAD mpo na kosomba baformulaire ya inscription. IFAD yoboya tika pardon mfumu. Toujours à l'enquête, il y a information, bah, reporter, il y a journal, il y a peuple pour na peuple info, il y a la bête qui tourne pour la province, il y a Équateur pour na kosa la état de lieu, il y a ville, il y a Guadeloupe, Ndenge, Benjamin Boulembe, appelle si on a commentaire. Na douzaine ya kilomètres ya République centrafricaine, na colline oyo ezali na forêt vierge, wapie pai barune ya Kawele ezali ko s'élever. Autrefois, ezalaki résidence principale ya Mobutu Sese Seko na Guadeloupe. Véritable palais, ya 15 000 mètres carrés, surnommé ya Blue Versailles de la jungle. Lelo, ba collaborateur ya Maréchal Mobutu, bazali ko se souvenir na endroit moko luxueux irréel. Bavertiste na époque oyo etikali lelo à peine ya ko deviner ba différentes pièces ya palais loko la suite ya Mobutu wapie pai mbetu télécommandé ezalaki placé na croix gravé na roche. Pourtant, ba différentes pièces ya chair loko la ba marbre ba lustre ya cristal niran Mobutu abandaki ko bange la folie te. Abandaki ko yamba ba différents chefs de l'état ya monde entier na palais oyo. Na mois ya mai na 1997, Afdel oyo ezalaki dirigé et pa ya Mzee Laurent Désiré Kabila bazwaki pouvoir pe ezalaki chute ya Léopard d'Isaïr. Résidence ya Kawele ezalaki pillé pe ekomaki détruite. Aéroport ya Guadeloupe ezalaki fierté ya Mobutu et monaka ye un bon matin kokende sans retour. Lelo tour de contrôle et bungisi boté nango pe ba militaire bazu possession ya payotte chinoise oyo ezalaka réservé autrefois na ba invité de marque ya Maréchal Mobutu. Na 1970 na cœur ya reine ya Léopard du Zaïre, piste oyo ya 3200 mètres ya longueur et coma véritablement abandonné. Na 1967, Guadeloupe ezalaki ville moko différente. Quelques années après prise ya pouvoir, ya Maréchal Mobutu Sese Seko a transformé yango et komaki ville moko moderne, ba banque, ba bureau de poste, pe centrale hydroélectrique pour na ko alimenter ville. Développement moko terrible à l'époque ya Maréchal Mobutu na province Oyo. Kasi lelo histoire ekoki koloba na biso nini botala lelo ville ya Guadeloupe wapie pai résidence principale ya feu Maréchal Mobutu ezalaki et koma abandonné na triste histoire na ye. Donc bal ezan lancé na bakonzi ya mboka esengeli ba réhabiliter résidence Oyo pour que ministère ya tourisme aye babongo ko générer ba recettes. Développeur na cyber Eric aussi et bandi olingaka okende États-Unis ba condition ya kitoko okende ko beta na cyber café Eric Nathalie Kaila tomba. Ndeko ya Kongo yoka loseba ebesi ye yambala oyo eza ya korate te botu nanga nini GDV Loterie édition 2022 mundele esi afongoli masolo 17 octobre au 10 novembre 2020 kasi toyebisaki bino ke bisika nyonso eza ya kobeta te mpo okoya kosimba moto pamba awa na RDC esika babetaka baganyaka pe bakendaka ya solo eza kaka na cyber café Eric oyo efandisa professionnalisme pe crédibilité na ndenge ya nyama
grâce à leadership et management ya patron nango le jeune lion le cordon Eric Mwamba bakiselaka ye mosungi ya bakongolais yoka lisusu eloko oyo awa na Sidan Eric soki obeti developeri pe résultat ebimi ke ozwi tika nayebisa yo prise en charge très rassurée. Eric Mwamba akolandela yo badémarche nyonso okozwa ata ide te. Oza na passeport, oza na difficulté ya passeport, oza na makoki te ya kobeta developeri na yo, bandeko mpe baza libanda ya Kinshasa bocontacte nga directement na numéro na biso wana na WhatsApp na koorienter bino ndenge nini bokoki kobeta developeri même de loin eza possible. Ah oui, 17 octobre 18 novembre 2020 pour la développerie na Sidan Eric Zouaba adresse oyo na 11e rue Limité industriel non loin ya INPP luta lisusu bango na Victor en diagonale na district ya la police na ngambo ya arrêt Kingabwa point show agence Eric Mwamba ezwami lisusu na Kitambo magasin na changu pe ezali kaka na boulevard wana na Masina na entrée Kimbuta en face ya robot roulage okosama mingi kasi ya mbala oyo fongola miso pe yebisa bavoisin bino nyonso kaka na Sidan Eric po awa nde États-Unis ya sur okokende kolia mbala na yo na kimia nyonso tolobaki te tolobi Eric Mwamba le jeune lion wumela po yo nde ozali leader ya jeu de veloteri. Pacific Palace, site touristique ya Malonga oyo ebongi na bino pona kokende kolekisa ba détente na bino. Benjamin Boulembe, Francis Kanza, Lokoka. Je vais pas. Arrête, tu vas me faire tomber, c'est quoi? Ici c'est sale, c'est pas beau. Ah mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pacific Palace. C'est où Pacific Palace? C'est beau là-bas, il y a des piscines. Mais c'est quoi ça comme histoire? Hein? Maman. Ok. Quoi bébé? Je veux Pacific Palace et en plus si c'est mauvais je tourne. Ah, moi nazo kosona okosa pona bakaka. Ya on poto ngo bovanda ka ya bakaka boye. Tantine, est-ce que place ça mabe? Pela zo koma lobby sina réservé makambu nyonso pona mariage. Azo koma lobby bozo balana mais na ba condition ya bien té. Pele mawe. Allô, tata moi aussi. Pele, on réservera déjà place na Pacific Palace. OK. Pacific Palace. Espace ya solo pona ba séjour pe ba détente na biso. Ah moi ya ko s'ennuyer ezalaka teo. Nabana baza ko se retrouver na baje ya ndenge na ndenge. Pour na ba mariage pe autre manifestation na biso. Espace Pacific Palace et bongiseli biso salle de fête ya kitoko. Salle ya cinéma, pe salle ya sport pour na ko maintenir nzoto toujours en forme. Restaurant, terrasse, pe tozolia taba autour ya piscine. Espace Pacific Palace ezwami bongo na mitendi à 100 mètres ya joli site. Soki outi Kinshasa, pour na ba oyo ba utaka Congo central à 50 mètres. Awa na kati ya Pacific Palace, bango bazui wapi? Ata soki bazui, est-ce que ba osalela ngo boy? Boulot est toujours pour ça, les maçons repos sans relâche, na ba site nyonso ya Africa. Michael Bustoto Micho, expérience pe savoir faire na bango, ezalaka lisusu ya koloba te pe ya kolakisa kutu te po baza kobeta pe kopapola bulo neti na filme na système ya machine madakadaka ndenge bokoki komona baingénieur bavandiseli yango mayele bana changu baza kokonstate ndenge saut de mouton oyo ya mokali eza koavancer na vitesse incroyable ya Android bino moko bo remarqué déjà na likolo na plateau nyonso esili kitoko batie déjà goudron veut dire ba asphalté déjà séparateur evandi kitoko ba glissier kutu koloba te po esi etiama na tongo et bongo ba rampe to partie montante o etali marché à liberté wana pe boulot et beta minette na film nyonso eza déjà asphalté kitoko séparateur evandi kitoko na mwatango moke kaka parti à rampe oyo etala aéroport eza kosila nyonso et bongo na se engaye pona kopesa déjà elengi na population balongoli parti ya tol na se ya plateau
to pe na passerelle batu bakoki koleka pe kokatisa ngambo na ngambo ndenge bokoki komona kitoko. En tout cas ndenge tozoloba boye ata eloko moko te ekoki kokanga esengo ya population oyo apandi teke na esengo yoka. En tout cas bato sepeli bato ebele babande koloba lobo Fati Beton akangi makambo bato mito embouteillage boye na boye be tomoni vasiko Fati Beton asaleli biso nde mosala tomoni siko point yango ebandi kokende na kosila ezofacilite biso. En tout cas bana tiango tosepeli na eloko papa asali ekende vraiment liboso asaleli biso eloko apie esali arme na point na biso na tiango ebisika mongo ya pie facilite biso mpona kokatisa ata na mituka. En tout cas tosepeli na Fati Beton na mosalo asaleli sepeli nango na makasi. Merci na mpona na likaisasi ya osalela biso boye mpo bambuteyage koto moyen eza te moyen okatisa kuta eza te me na ndenge asala eloko to tosepeli nango makasi so mama tooteka na paskala donc moyen okatisa na biloko boye eza te me kwa batie boye tooleka ngo donc tobanda oleka na biso na kimia mituka mpe ezoleka na kimia mbuteyage ezala lisu te donc moyen te kaka kitoko makasi donc topesi Safricas longo na makasi na ndenge asali awasala mosala kitoko. Tosepeli nango makasi fort nda biso yayo facilite biso na eloko boye wana mposo esila mpe facilite mpe bandeko mosusu na nzela ya lekana mpo ndenge ezala ya kote mpe bambuteyage ya ikilikili baakside osalama likolo ya kokangama ya modele tomoni boye tosepeli fort mpona bambuteyage ezosila ya nde basali mpenza ida malamu so basiliseli biso yango boye tosepela makasi tofelisite meme na président kopesa mpena merci. Tango tolobaki que Safricas nzambe ya génie civil spécialiste ya saut de mouton bokanisaki tokosaki bilembo lelo elobi matondo aksanti na tata mokonzi ya ekolo Wayambo. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi affectueusement appelé na lulendo nyonso na peuple congolais Fati Beton. Na élément Safricas oyo nde pesinga nzela na bouclier journal ya peuple pour na peuple. Merci mingi na Benjamin Boulembu oyo asimbelaki édition na sima caméra tozalaki bongo na Francis Kanza lokoka montage esimamaki na Grâce Mwarabu. Journal ezalaka toujours supervisé epa na ye moko héritier mapinde bandeko botika malamu ngala bino tokutani semaine prochaine. Au revoir. Compagnie africaine d'aviation ezana esengo ya koyebisa bino bofongwami ya babiro na ye Pona Kinshasa, bokoki komona biso na commune ya Gombe, na boulevard du 30 juin na direction commerciale na biso, na avenue Équateur, immeuble Itimiri, pene ya Planète J na Gombe, na galerie marchand ya Pullman Hotel, Grand Hotel ya Kinshasa, pene ya Trium, na Matonge, toza na avenue Kasavubu, na commune ya Kalamu, to na route poids lourd na Bia, mosika te na pont Matete, na direction générale na biso. Pona koyeba mingi, bobenga biso na 082 000 26 00 to na 082 000 26 01. To bo visiter site web na biso na www.cacongo.com.